fait, Gomez, oui, à l'école qui n'a Lisboy Fondation, à l'école qui n'a Lisboy, tout travail qui n'a eu le coup à ma pièce, mais Azaki vraiment membre effectif il y a Lisboy. Donc il y a qui le coup la stage. Vous comprenez? Tant que outil ba chic, avant tant na habité fois outil ka ba Nigeria to ba Afrique du Sud. Afrique du Sud, l'air ailleurs groupe à Liboso a sollicité qui Ezaki biso. Parce que alobi ava bimamboka yebi abakoli na ba comédie nanga ba théâtre nanga alien quand même à travailler na biso mwandam aye to pesier moi ba technique de jeu mususu to faciliter parce que ayebisa ki biso projet na alobi ke ngai na leki awa pona zo moi quelques formations et après si ma ba formation na rejoint nous en a besoin bu pesinga ita mususu ba nini ya bopesinga yo soit ba diplôme to brevet yango wana pourtant on peut continuer vision nanga parce que na lingaka un jour na que nous solliciter ko travailler na Nollywood na ba film ya ba Nigeria yango wana et ko prouver que na mboka nanga na bandaki déjà ko sala yango. Alors tu pesa qui est chance wana tu travaille qui naie tu bandi ko landela babilo msusu ayaki na difficulté nango tu bongisi et après biso nde akende ki na groupe Simba a travaillé pe na groupe Simba et pas président Elombe et après nde akenda ki j'espère que vision na ezalaki asala moi tremplin wana aleki awa aleki pour azaki sûr que azape na moi eloko ya robaksa pena ya bakulutu na voilà nde ayaki bongo na ndenge akendeki. Juste testé ça. Donc, mais ça au Toyogaga, fingi, voilà comme quoi Zalaka, Mouteki, boulevard, en Tekanto, de ceux qui bandent vraiment. Est-ce que vous avez dit que vous avez un message à bon pour le bandit? En tout cas, franchement, les attaques qui ont été une émission, on a beaucoup de lukuta. En tout cas, na yokite. Na yoki audio wanate. Mais na yokaki ke moi polémique moko. Salamaki andengwana entre Gomez na des concerts na biso si la bisalo donc nga penza na babiloko wana nazala d'accord na ngote parce que mon na biso musa to salaka to za éducateur ya masse donc na roipsa na Gomez aza petite sœur na biso aza mwana na biso soki ezoke ndengwana. En tout cas, ayebake si la zape kulutu ya makasi. Azape kulutu ya makasi, azana botosi. Azape na botosi ya ba kulutu. Likangu msusu pe ekosa lopasi. Epesi ope kanda to abatu to ya pa kosa le kitamsu likamo epesi pasi. Mais quand même faut koyeba ndenge nini ya ko réagir quoi. Na ba mikolo azaranateur vraiment te devant leki. Hein? Donc bien que réciproque, mais ils n'ont pas si bas condamné Mukolo devant Leki. Pas condamné Mingi ka Leki. Donc Leki nanga Gomez, naïbi aux amours na botosi. Donc vraiment moi harmonieuse à la caca avec Esther nayo. Non. Comment est-ce que non, nga so comme on est tanga me ko tanga makake parce que petite sœur a utaki pa lekaki pa nanga. Eh non, comme on a jonga si ko tono ya bui. Na yoki ke voilà tema bazo ba ke nani pechanga mutatinda ki ba critiquer pe pechanga que maman va di bala balate pour abanda ko bimana président esubi. Il paraîtrait que au gifle na mi so batu. Kwa zala ki likangu na yo ba critiquer pe na bandenge mo. Est-ce que histoire na pour mes vrai? En tout cas, même hier mon pêchant nanga toka moi so likamba bon même na bateau ba monaki na gifla ki ba on peut ba okam. Bon comment est donc déjà ba monaki te. C'est quoi ba okam moi. Donc bateau déjà ba monaki te. Donc il faut pour ça respect na ba sœur na biso parce que après tout oyo bazala pe na mibali na bango bazala pe na ba vie na bango. On comprend. Sauf que tout cela bien, na solara bien na Irsi Pechanga, na solara bien na Sila Bisalu, na solara bien na Belvi Kandi, na solara bien na Gabriel, na solara bien na Mary Bakata, na solara
internautes, bonjour à nos très aimables abonnés à Chérie Onus Télévision, c'est bien les vôtres, Terence Maswekama, pour un nouveau numéro des Chroniques. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous les rois du rire, les phénomènes Ladi et Sobé, les années vraiment pour nous recevoir hier par rapport à la légende naïo à commune à culture congolaise ou à commune à théâtre ya mboka na biso par rapport à ba acte naïe par rapport à ba œuvre naïo à sali ou lobby si vraiment et lobby si peut continuer pour lobby ça. Il a laissé des traces et aujourd'hui je suis honoré de les recevoir dans mon plateau. Il m'a honoré de sa présence. Donc voilà, naïne to komeka ko parler sur l'actualité, to parler sur l'évolution et à théâtre, pourquoi pas évolution et à groupe naïe et tout vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement na culture na biso na théâtre congolaise. Voilà, donc tokomeka pe ko parler sur sur notre communauté. C'est vraiment un réel plaisir pour moi pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et partager nos vidéos, que ça la biso vraiment kitoko. Quant à moi, si tout ça même moral na dit merci ou azali caméraman professionnel yangai na ko bandadia ko introduire invité nangai Ladi et Sobé on appelle. Bonjour président. Ouais, bonjour Kérance. Bonjour président. Ouais, tranquille. Et c'est on vous na plateau nangai. On rappelle na c'est ma place ya bolika na plateau. Vous avez légende comme histoire na mboka na biso, ça vraiment honneur pour na biso to yambaka yo peut le belaka ba œuvre na yo, voilà. Mais avant tout banda bande émission nangai na ko meka un peu ko banda na actualité. Nous savons tous que notre frère Ferrego la otago perdre frère na yo na monaki yo pe ou aki ko compatir na nini na enterrement wana ozaki yo na peme na frère na yo wana événement wana soko moni ba biloko e comme la rabatu comme baliwa tout ça na yo en tant qu'artiste en tant qu'humain évoquer yo nini vraiment d'abord liwa eza eloko moko ya pasi voilà liwa eza eloko ya pasi parce que nga déjà na mona nde to voyage ka mutayi na aéroport ayo tika yo mati avion oke kutu mobembo o bato nyonso to balobaka ke soka ke poto ou bien ndeko na bango ke poto ezalaka neti famille nyonso to bozala na mutu na poto esengo mo boye mais mutu akokende poto place moko ya bien oyo akobongisa famille bato bayo tika ye na aéroport mpe baleli kokabwana wana ozompwana mais sikoyo liwa eza kokabwana ya libela bokomona na juste na mutu wana ezalaka mpena eloko ya pasi yango balobaka mpena il faut koassiste baninga oyo baza na pasi. Donc nga namonaki ke ndeko na nga Hervé Ferré Gola Bataring donc basouvenir eza parce que toyebani biso oza tozoya na maison mère bango baza wana toyebani donc toza mpena famille. Voilà, toza famille. Mais donc nani Guy Gola aza jeune frère azaki jeune frère na biso toyebaki pe parce que tant aza leki ya muninga donc aza pe leki na biso. Est-ce que yebaki Guy Gola personnellement? Si yebaki Guy Gola très bien. To bando sola pe bien azaki vraiment na bandaki ko linge mingi parce que so to kuta na yende mutabando sekisanga. Voilà. Arrive dans la sens à humour, donc humoriste pena. Donc à cause ba comédie, ba animation, c'est qui yo après c'est tout temps que yo za comédien pané. Voilà. Donc c'est ça donc Gindenga Zaki. Tant na mona ki bongo pesa ki passe. Yango fallait ko kabola mawana baninga tous zaki ensemble quoi. Ma question moi c'est polémique le pendant ba belé et arrivera souvent ceux qui artistes et musiciens perdre moi qu'on a bango bino artistes et comédiens vous allez pour assister bango mais ils ont rarement les contraires au mon artiste et comédien à Koufito mon vraiment artiste et musicien rares sont ceux où baya vraiment quoi assister bino et déranger bino est-ce que ça dit ani bon nga bena place wana na ko expliquer bien té parce que nga na yebi ko respecter mutu surtout ceux qui bozaki na ye. Donc ils à la musicien, ils à la comédien, ils ont vraiment ba milliers oyo ngai na dendi vraiment trop. Nga za trop ba misa na ba musicien, na za pe trop ba misa na ba comédien. Na pe su trop ba misa na pe belé ba jouer. Voilà. Ozo comprendre. Na za ba misa belé ba sportif, na za ba misa belé ya ba artiste musicien, na za ba artiste belé ba za ba comédien ba misa na parce que na ba misa partout. Na certains unions surtout na ba misa.
yango wana peut-être nga présence na nga ba o ba ya te wana ba question wana mingi eza vraiment ba question obombela bango yango mais nga pona nga na yebi penza nga so na zui problème na yebi kena ba monsieur balanda nga voilà déjà ka pe tam susu ba relation ya bato oyo bazana ngona batisa ba relation nini voilà il dépend de la relation na ba affinité bozana ngo par rapport ya voilà donc et puis pona ka question wana na ko ba susu na matanga pe bapesa invitation ti voilà tout le monde est libre de venir tout le monde est libre donc vraiment voilà merci peut-être pour babi que non aux apparents artistes ou bazara vraiment très social ba assister à bateau et ça les biso pena et c'est on nding toujours ba message na il y a bien donc voilà mais pour de banda na histoire na bandeli ya masolo Ladi Esobe aujourd'hui légende ya comédie congolaise aux a vraiment parmi ba oyo ba marka et puis voilà. Batiki pena ba empreinte penza ya makasi penza na comédie na biso nako tukoli ba eloko nini pour ça Ladi Esobe akomisa comédie le la travail na eloko nini pour ça et qu'est-ce qui lui a influencé akuta na domaine ya comédie. Donc d'abord tokolo ba kutu te eloko nini ipusanga parce que art isa pension na moi voilà cause l'artiste et comédien donc déjà humour izanga na kati ya makila na botama ndenge wana na botama déjà na yango donc mon ni babilo msuto força na mukili mais mutu msusu eza ya ye ya kubotama parce que nga na lobaka yanga na benga nga mona pesa ngo lokwa neti moi code nanga na benga ka ina wa ina donc ina na cadre de formation bien que to leki na formation ya ina penda temps belete mais nga mona ngo côté ina eza lokwa neti formation donc eloko yo mo fuzala na eloko fo yekola yango voilà mais ine eza peut obotamina donc yanga na benga ngo code nanga eza ka ina donc eza code nanga mo na mi pesa ko voilà qui sont ces artistes Ladi Esobe oyo tango zaki peut-être moi na mukina ba débit na yo ou ba pesa pe sentiment wana peut-être bien que zaki na don ou nzamba pesa yo mota la pena un sous-coulou ba côté ba kembisa na côté ina parce que ina ona olo ba wana ezate ka ke pona ba masa na bandeko ba frère o ba kenda na ba sœur o ba kenda na ina donc ina eza ko apprendre voilà donc ça dit na kotala pe boye na kolanda pe na koluka koyeba na ko développer donc nyonso tu wana eza ba chic voilà ozo comprendre école de formation école de wana tu wana eza sko ba formation donc ngata on a qui petit dimi nazaki na vraiment fanatique ya bateau nyonso tu bazo sa théâtre menaçant donc bazaki na sens ya humour o bazaki comique voilà ba vena biso ba Vedav Mangobo oui ba vena biso ba fe danga ba fe maréchal sans souci oui ba fe Kikwanga Nzala via Lioche vena biso mo Angile donc akenda tika biso personnel ba venga Dios ba ve Siatul ba fait mangwaou maître paille oui donc bato ba no sexa ba Corodia Nzombo bato ba sexaka nga ba olinga bango fort est-ce que vous avez chance parmi ba vena biso Masasi Kabamba oui un grand légende venait à Makasi to voilà. Gazali donc tant to la bango en tout cas vraiment au senti pena que ngai pena pani nazana nga mukolote nazalo ko ba ve o so nazaki mukolo bien nde na osa na bango moni nde to bano rêver ti eloko wana pe tango zokola après ce que zokendo sala net basti na bango yo po zo sexa voilà après voilà na ndenge pe est-ce que na parcours na besoin chance pe ya retourner na ba grand ou en monde na kala wana moi quelques-uns nous avons chance de retourner na bango ba partager bon même plateau na rata ko tourner na fait danga na ko travailler na danga ensemble on a travaillé na ye sous pété via Lioche Kikwanga Nzala fait Kikwanga Nzala na travaillé na été na travaillé pété na Vedav na travaillé na ye boité mais na travaillé na ba projet na ye net na festival Mangobo oyo likaki nazalaki parmi ba vous venez bien et ça force na culture et puis naza parrain il y a
festival Mangobo ya année 2023. 2023. Donc on est dans la parrain félicitations déjà. Il y a le festival voilà. Donc na ba projet de travailler mais na scène sur scène boye na vedav de travailler dans té. Donc il est encore en vie. J'espère que ba occasion ezali oyo de travailler kaka. Mais fait maréchal sans souci te kutana na scène, ngadios te kutana, Mister Siatul te kutana, fait mangwaou maître pai te kutana. Donc Kokodian Zombope te kutana na scène te, il est pas en vie toujours. Donc voilà. Coupe nini oyo selon you pour te dire que groupe ebimi ça penza pesa penza lumière beleza tant que travaille pas côté à maître pai. Après maître pai au beau créer Lisboy ou à Libo ce titre comme il a Lisboy Fondation. Voilà. Le président au président il y a groupe il y a monene le à Lisboy Fondation avec ba figure belé et zawana le là ba Micho ba Samba ou baza p déjà ba star na communauté na biso. Est-ce que c'est facile de gérer genre artiste ba figure wana nyans oh le lopé à cause c'est décidé le ba Micho wana par rapport à situation za na créer groupe mais toujours fidèle il y a président est-ce que c'est facile de gérer artiste wana nyans bon ngai depuis na monde ya art lelo na cause naza déjà na 36 ans de carrière. Ah, wow. 36 ans de carrière. Donc 10 ans ezaki à formation. Tant on a un groupe Mukubi théâtre. Nazaki petit ngala yo théâtre pe na milieu ya théâtre ozo jouer na groupe Mukubi na âge de 10 ans. Parce que na Sainte-Adrienne, na paroisse Sainte-Adrienne, na groupe Mukubi théâtre. Na koli kuna, na koli na bangaba wana petit muke. Na osaba théâtre déjà petit dimi. Déjà na ki mwana muke na kati ya groupe wana na bimi na mte na bandai ko encadrer donc ça dit na koma chef à répétition na groupe wana vana bima. Na koma ka ko pesa déjà ba toute formation na kati ya groupe wana. Donc na yeko bima na groupe wana l'air na kokisi je crois 20 ans ou bien 18 ans. Donc na le bara 20 ans de na kendaki pa mangwa. Vous comprenez? Voilà. Donc na yepena monde de théâtre petit. Apprendre na mikolo. Donc na yebi mambu ya théâtre marché banini tout ça. Vous comprenez? Même na Lisboy na biso wana nazaki petit na bangotu. Fait mangwaou fait mundweri. Vie gaou, vie kisita, ngadem na ki petit na bango. Mais tant que zaki ensemble, bazo mo na pena ke soki boule uche pa na nga to idée uche pa na nga, ba mo na pena ke te o penza uche pa ya mbiara mubu. Artiste mo pena accompli. Donc ndé to banda ko travail. Donc ba vie baba no changa pena nesika na nga, baba no ba ke petit na biso oyo, aza petit moko, aza parvenité. Azapenda élément. Voilà. Et le président Esobe, groupe Lisboy Fondation. Combien d'années déjà Lisboy Fondation? Lisboy Fondation, donc depuis 2003 au Saliango. Donc 20 ans. 2003, donc 20 ans déjà. 20 ans de carrière, 20 ans il y a gestion, il y a un groupe Morobo. Donc 20 ans il y a Kambaka Lisboy. Donc Lisboy au Kambaka, tout ça il y a 3 ans avant qu'on a quitté. Ah vous là vous montez. Lisboy. On a l'impression que vous allez bien année belé peut-être. Tellement tout ça ba mangamba danger na tamuke. Ozo comprendre. Na tamuke mais tout ça ba mangamba pagaille. Ba succès nyo surtout tout to ko sala. Tout ça qui en vraiment mingi na tamuke 3 ans. Après 3 ans nga na yeko quitter na yo sala Lisboy Fondation. Voilà. Pourquoi Lisboy Fondation? Parce que même combo ya Lisboy, tant que tous ensemble, ils ont qui combo ngamde na pesaki. Donc tant que tu as qui besoin de nous combo parce que à l'époque ba vie mundu ba qui na groupe na bango moko boye, ils ont le quoi pépinière donc ça dit to bandai un mot ko travailler pe wana mais un mot ba ozo pe bato wana ba même ba na nouvelle yengi. Donc ils allaient qui théâtre groupe moko nde tozaka so komona ngoye ozompana to banda osa ba nini wana donc bulls ko ezaki neti komba groupe na biso ela tempe wana bon lokwa biso to longwa kinzela moko to mona ke wana yaki pépinière faut to créer makambo nyonso tout
ya sika nde toyaki kotya lisboy ezalaki nkombo ya mutualité na biso moko yanga na bamasa na nga tobanda kokola bapeti toyaki lisboy lisanga boyokani nde sikoyo naki kopropose bango mpe bandimaki toyaki kotyango sikoyo lisboy nde ezwaka wana yango sikoyo ntango nga na bendanaka nde na ke sikoyo natie parti lisboy fondation donc lokola mo fondi makambo voilà lelo na groupe na yo tomoni baartiste mpe babima ebele tomona hormis baoyo baza lelti lelo na groupe na mais ebele mpe baza oyo balongwa lokola bapeter relation na yo lelo na baartiste wana peut-être oyo yobimisa oyo baya kozwa lumière na nsima na yo lelo relation na wana na bango ezalaka ndeni tokana badépart ebele makambo elobamaka mais lelo mpena relation na yo na bato wana ezalaka vraiment ndenge donc nga vraiment déjà nalaka na problème na motu te ata mokolo moko te otikaka koyokaka le phénomène ladi esobe aza na problème na artiste moko toza na problème mpo anitowelani na kati ya mosala tokozala toyokani te bon mutu na mutu asali nzela na ye laku tobanda depuis ye moko nzambe donc nde le créateur ya monde donc ye moko boye mpe atala ye mpe na lucifer ezosimba te atiaki mopanzi donc ezalaka nango mais biso na monde na biso ya art binemi mpenza neti nga na biloko wana te nazala na ntina te ozala enemi na mutu tokabwanaka mosala so tokabwani soit voyage mpe kokabola biso to makambo ebele epermettre te totravaille ensemble mais koyinana to nini namona yango eza na ntina te ladi esobe de chic choc loyenge kokoma légende oyo komi lelo na histoire ya te biso toyobanda na nouvelle oyenge chic choc ntango ekabwani après temps nde biso toyaki après voilà question ezaki kobanda na nouvelle oyenge wana ti lelo légende ya comédie congolaise est-ce que ladi esobe peut se dire que aza fier lelo ya réalisation oyo asali ya baœuvre oyo asali ya carrière na ye na scène na biso oza fier ya parcours na yo na peut-être na communauté na biso ndenge parcours kobanda début na jusqu'à aujourd'hui ouais naza fier nango parce que nayebi na mpe kutu calculer carrière nanga très bien parce que nga ntango naye na théâtre ezalaki naye na bane 87 nde naya kokota na groupe wana mokubi tobandi na groupe wana mokubi ezalaki na temps moko boye toyaki kotika yango après je crois 7 ans nanga toyaki olongwa tokesala groupe moko boye nouveau testament na bakake bamista mosusu tosalaki groupe wana 2 ans nouveau testament après tokokaki na biso toyozonga su mokubi donc ça dit 10 ans wana nyonso tokokelaki nga wana na ndenge nakendeki na nga na bima na porte nayebisa ya papa na bive tomekaki liboso esimbi te yango toyozonga et après nayo senge nzela sikoyo nabike naza na posa sikoyo nabima nakoma mpe vedette nde ayaki opesa nga nzela abike luka groupe nini okokende nde sikoyo ve na nga mundera amemaki nga epa mangwao na nouvelle oyenge donc voilà donc ça dit na kepena na carrière na nga donc voilà na bisika nyonso na leki eya na eloko na bakisi lelo ladi esobe humoriste au-delà ya comédien oyo toyebaki ye esobe na carrière na ye abakisi lelo tokobakana ozalaki artiste et comédien simplement au-delà artiste et comédien lelo komi humoriste parce que nazala humoriste kala kutu ava boyebanga nazalaka humoriste oyebi nini biso tozosala théâtre baobenga théâtre ya libaya eza nini biso tobandi théâtre na théâtre ya télévision te tosalaka théâtre mais tokendaka kopreste na basale ocomprendre toprestaka na basale moni théâtre oyo biso so mona nga nazalaki mvuka na bulo ya makasi biso bandi théâtre te oyemba mo bandi na théâtre na télévision biso bandi théâtre donc ça dit bokendaka nano na basale donc bato baye ebele yo sikoyo ozosekisa bato ocomprendre bon en live mpenza boye babiloko ya basale nga bandi théâtre na mokubi to badosala bathéâtre wana parce que mokubi théâtre yaki lokola pépinière ya marabout théâtre ya professeur Nzei professeur na ina
bango bakendaka na bango bamsu oyebi bango na elongi te mais bokoleka na pe na nzela boye mais artiste munene amataka bavion akendaka bafestival partout na monde akendaka kopreste biso sikoyo toa bapépinière ya biloko wana nga bandi théâtre na télévision te na bandi théâtre na salle donc ça dit tokoya pena na groupe na biso boye bachef na nga babike sobe banda bango nani yo mona na public one man show nga na bandi théâtre na bandi ko za humoriste tongo nga bandi humoriste lelo te na bandi mo lelo te eza tongo donc carrière na nga mobimba na sala la comédie na za humoriste na za acteur comédien na za pe conteur na koyo boye tozomona aussi penza expérience moko beko banda début na jusqu'à aujourd'hui mais lelo tokomona ba groupe ba recrutement comment tous recruter ba vrai chéri ba vrai Joe art place ya art eza wapi pour beaucoup le comment ba vrai chéri ba vrai Joe boya ezala vraiment ni art place nango ezali société tonde donc eza parmi na lobby bien parmi ba critères OP beaucoup recruter mutu parmi mais pas vraiment nécessairement comment marteler pena ba vrai chéri na ba vrai Joe ndé tozana pour ça na bino ole to ba artiste talentueux oza vrai chéri te oza vrai Joe te mais ozana art na kati na yo non pas nécessairement mais eza parmi voilà oza comprendre parce que déjà ko recruter ba critère au artiste ko ya pas recruter bien eza faut azana na bagage intellectuel faut azala na facilité donc ya ko comprendre oza comprendre et puis azala mutu Mutu c'est-à-dire hein mutu mutu parce que mutu nyama pas azala donc pas ezaka mutu nyama na mutu aliboma voilà mutu nyama zali mutu aliboma za pena insupportable donc oh ata bo lobby et simbate azo comprendre rien wa mutu aliboma mutu nyama azalo ko net penda ke donc ça dit beaucoup zala bo recruter boté kati na bino mais makamba osa la bino beaucoup mo regretter pourquoi tozwaka mutu aboito tya pena na biso mais mutu sikoyo foza mutu oyo ayebi kovana na bato mutu oyo azana ba bonne manière mutu oyo azana facilité ya langage mutu oyo mais oyo wana eza parmi ba critères ya ko recruter pe mutu. Voilà, Djibril Biyak et les boss BHK Business. Vraiment les boss Djibril Biyak et mutunanga les boss babi toza bongo na kati ya BHK Business voilà elo mwa kitoko na profiter ko tona lo ba jika nyonso ba jika soko yé olingi na oto zo ba complication kenda kaka ba kote kuna okoya no pe liya kaka na njili quartier 8 na moja osungi no na moja oza ngambo quartier 1 ngambo yo quartier 8 avenue Bon Coin yango Bon Coin donc arena référence makamutu numéro 20 voilà place à propre ya pepele donc climatiseur lokola climatiseur malele kitoko lokola nde tozala kuna na hiver donc pepele wana suko bord ya Djibril Biyak bana poto bon c'est jour na si vous allez quand na pêcher bina mbote merci de ba soutien na yo et donc ça la chérie au news vraiment kitoko donc voilà donc ba mbote belé na Djibril Biyak batu nyamaka kande musika na biso batu nde to linga voilà merci boss merci na batu neso bala na chérie news télévision ba on neso ba soutenir biso Crisel les maman sociale depuis Paris na pêcher mbote Gelor Kimbeni les bourgeois grand frère propre Mikolo Bessi Kodivier salamakam Djibril Biyak et Erun Mulumbu bino nyonso to wana donc bambote belé bapige menga ya bino to yango wana Igo Malembi Neymar propre voilà président soki lelo ozota carrière na ndenge Babi Monzale to pesi mboti voilà yango wana sokota carrière na président lelo ndenge monaka par rapport ba réalisation sali eloko nyo monaka ezanga yo na carrière na yo sokota par rapport à parcours na yo ya mambo belé zangi eza ba mambo belé zangi parce que na carrière na biso na parcours nyonso to ça na carrière na ba moment au fait tozana ba grand lard surtout ba grand lard penda ba grand lard o lelo ta mususu ndenge boye totonga ba salle ya minene ba salle penda ya ba spectacle ya ezate ke o l'état tongi mais na niveau na nga artiste na tonga pena grand salle po nini pasteur soka teyi to na église mo boye bandimi ba koma souci ba sombata lupango mo boye ba tonga église ba tesi ko kombo na bango peut-être armée de victoire mon âme
basangisa mpona souci Bakoma bayebi église, valeur bakoma- ke apasteur na biso aza pasteur ya monene tokoki kofutelaka te il faut tosomba esika totia église mais biso baartiste lelo towa baartiste ya minene towa na bafanatique boni mais fanatique nini oyo mpenza ata bamécène oyo basangisela biso balar bapesa biso balar mpenza totonga basala te ya bagayard ya baspectacle ça la passe vraiment ozo comprendre parce que na befo perso ya mode to aborder pe sujet oyo abi souci na ezala ka yango wana peut-être un jour ba kolota bango abi souci na ezala ke depuis bobanda msala na bino gouvernement congolaise nano ya compagnie bino te ko accompagner kubenga esobete yaka moi oyo ya yote mais ko accompagner vraiment culture congolaise côté théâtre to côté musique culture na biso ezala penza accompagner bo bunda na kana ba propre moyen na bino bo se démerder o esimbi te donc yango mona lelo peut-être ba théâtre ngo comme kendi na ba difficulté to mona omoni babilo mususu baloba avec le temps on prend avec le temps mais ngana yebi notre président actuel voilà président nabiso Fati Beton déjà nayebi ke ye azolandela mpe mwa bamakambo mingi ozo comprendre Fati Beton président nabiso chef de l'état président nabiso tolinga mingi basala rapé basala rapé to na bosa basala président nabiso omoni problème ya nini bamakambo mususu donc tozoluka kaka baespace tozoluka baespace lelo ndenge toyala wana ata mosusu okutani na mokonzi totalisaka basusi na biso mpe c'est comme si basusi na biso epai ya mokonzi ekomaka mpenza bien ti ozo comprendre mais nayebi ke mokonzi na biso ya mboka eza na basusi mpenza mpona bacertain nyonso ti kote na biso wana je crois totiaka ye mpe epa nzambe totiaka ye mpe epa nzambe biso baartiste comédien tobondela mingi mpona président na biso mokolo mosusu na ndoto na ye alota bino lotama voilà tala mokonzi so aloti ovine bongiti mais oui tala voilà oyebi tala papa tolotaka bandoto tolotaka bandoto mpena boye po président pa alotaka oui moto bien sûr oui même donc ça dit même jésus mpe bamakambo mosusu ebanda oyela ye lokola ndoto voilà ozo comprendre yesu mbango mosusu mpe onomona yesu ta mosusu ndenge ayebi likambo oyo mais donc ça dit banda oyo mpe lokola ndoto eya mpe ndenge mosuka benda boye kaka boye nga ladi esobe boye bu naloti na bino na ndoto afati yaka na maboye nzambe ezala ata na buto ya lelo na pongini ya lelo président aloti yo mais papa vie ebongi ti voilà bolukela nga ata mosusu esobe artiste esobe nasepelaka na mwana wana mingi asali mosala mingi mpo na ekolo mpo na congo bakongolais ebele faye bazala kanda mais bakongolais bazalaka gentil mpo ye moto asekisaka bango merci na yo mpo sekisa nzambe na ngai nayebisa omoni nzambe asongo ozwa voilà omoni nde soki yo ozwi yango wana tobondelaka mingi mpona bato oyo mpe tozalaka na bango lobi bazala bien parce que neti nga nde tovandi no boye lelo oyo etango mosusu pan yokomi motu moko monene obika na koya pena pa na yo sans audience na biso nga nayaka na émission na yo napesaka yo condition akoyambanga botikanga di voilà c'est la vie makambo mokili ezalaka boye nakosambela mpona baentourage na mais c'est ça voilà Christian Kimbota garçon ju napesi yo mbote yango wana nga mpenza nasambelaka mpona ba James Mabiala Playboy nasambelaka mpona baMalou Badou bazwa nasambelaka mpona donc mpona bato ebele bamasa na nga ba José de Londres ba Fiston Saïsa ba vie de loin bango tout bamasa tout nasambelaka mpona ba Djibril Biyake nasambelaka mpona ba Pige Menga Beirune Mulumbu nasambelaka mpona bango nyonso ba Babi Monzale nasambelaka mpona bango tout ba Drilo originalité ba Arijana Mbwila ba Chiko Senzongo bango tout nzambe asunga bandeko Flore Kimbota mama fololo moninga na fi ofula bana Paris na bino tout bango nasambelaka mpona nzambe pambola bino basara mwela kapinga mwasa kitoko ndenge wana bon en tout cas vraiment tous un président pour comprendre kaka nasambelaka mpona babodri nzongo batika mutu makasi bayokaka bodri nzongo na bakoma wana leki voilà ça là oncle nanga mo ya petit dimi quoi voilà donc Yves Mantuila conseiller privé Yves Pambani
Ville Pambane. Eric Mantui la tour du monde. Cousin na ngamo be ye pena donc. Ogo bengele lo on azaki na Kolozi lo bitango bengele na Canada. Na pesi bambote siko zali na madame Keren Mantui la ya famille quoi. Voilà pour ça to amsiko koba tozo continuer biso malembe. Tozo na sengo vraiment ko partager plateau mona artiste ya monene boy. Artiste monene boy ça la vraiment sengo. Mais président côté la lelo comédie ndenge tambula, milieu na secteur na tambula. Ba polémique ya micolonion so la la muki bende ko ba chaque jour on dort on se réveille il y a de nouveaux dossiers. Ba dossier zanga kati na muki na ngambo na bino ndeti kaka bolo tabango bona kalizaka côté ka ya musique no mona ba polémique pene ya o comment que ni pene ya pick and toko mona ba groupe comment ba kombo ba tu ba kombo na kombo ba fan esuba za pena kombo yibe ba fan ba na kombo moko ba kuma warrior ba cook ba gaulois ba pêche à l'envers ndenge comment yibe nanga mona o pesa kombo ba royal ba royal nyos to bisi bino la famille royale la famille roi donc ba royal voilà toi on a les kings voilà mais président permettre ngala une question vraiment ils le bisa toile il y a un polémique qui circule actuellement voilà concernant avant notre dernièrement tout le monde a qui ndeko na yo il y a toujours la petite sœur Ursule Péchanga tout moni na Nollywood impression na yo par rapport à donc déjà faut que jeter ba flair faut jeter ba flair pour voir ba flair ils a vraiment ben fort oyo ba artiste ba osala parce que lelo oyo bato balubango tout le monde alubango kabiso toza lokwa na théâtre na biso za na ghetto. Voilà. Tant que on a déjà qu'il y a un niveau, on a tolobite que bango bazali ko na biso to ba l'équipe biso. Mais déjà artiste nyon surtout azwa ka invitation na mboka libanda pona musala na ye. Donc ça dit il faut ko bois que les ba flair parce que ça peut belé ba bouger à péter. Voilà. Donc tant déjà ba ninga mususu batali vidéo na yo. Bandimi ko peso invitation. Aucun ne peut travailler na bango. Donc c'est que bamoni capacité ya musala na yo. Voilà, tout le monde qui est na sermo na biso artiste de BCB Mbo de Gomez ou ya utape pas na groupe na yo, il déjà ça fait quelques années déjà à comment déjà na ngambo na Hollywood wana et ça il peut kitoko vraiment. Vous avez fier ya comment artiste un peu à se voler ba côté wana. Bon en fait Gomez oui, à l'école qui n'a Lisboy Fondation, à l'école qui n'a Lisboy tout travail qui n'a eu le quoi à pièce, mais Azaki vraiment membre effectif il y a Lisboy. Donc il y a qui le quoi la stage. Voilà. Vous comprenez? Tant que outil ba chic, avant tant na habite fois à outil ba Nigeria to ba Afrique du Sud. Na ka outil Afrique du Sud. Afrique du Sud, l'air aillé groupe à Liboso à solliciter qui Ezaki biso. Parce que à l'obi ava bimamboka et bi abakoli na ba comédie nanga ba théâtre nanga alien quand même à travailler na biso mwandam aye to pesier moi ba technique de jeu mususu to faciliter parce que aye bisaki biso projet na à l'obi kengai na leki awa pona zo moi quelques formations et après si ma ba formation na rejoint nous en a besoin bu pesinga ita mususu ba nini ya bopesinga yo soit ba diplôme to brevet yango wana tant on okende ko continuer vision nanga parce que na lingaka un jour na kendo solliciter ko travailler na Nollywood na ba film ya ba Nigeria yango wana e ko prouver que na mboka nanga na bandaki déjà ko sala yango. Voilà. Alors tu pesa qui pe chance wana tu travaille qui na ye tu bandi ko landela babilo mususu ayaki na difficulté nango tu bongisi et après biso nde akende ki suna groupe Simba a travaillé pe na groupe Simba et pas président Elombe et après nde akenda ki j'espère que vision na ezalaki asala moi tremplin wana aleki awa aleki po azaki sûr que azapena moi eloko ya ko bakisa pena ya bakolutu na ye. Voilà. Nde ayaki bongo na ndenge akendeki. Juste testé ça. Donc mais par rapport à la polémique actuellement tout que audio moto go bima ou pas yo penda azakolo ba mabe à l'égard ya kulutinaye si la bisalu ou benazo traité ba momo go boya mabe des gens ba ma finga penza auto kaka fingi voilà comme quoi azalaka muteki ya boulevard ndo teka nzoto soki bandenge ni vraiment. Est-ce que vous avez un message à bon pour nous en tout cas, franchement, les attaques pour une émission na buka lukuta
en tout cas nayoki te nayoki audio wana te mais nayokaki ke moi polémique moko esalamaki ya ndenge wana entre Gomez na ndeko ser na biso Sila Bisalo. Donc nga penza na babiloko wana nazala d'accord nango te parce que mon na biso musa tosalaka toza ba éducateur ya masse. Voilà. Donc na koyebisa na Gomez aza petite sœur na biso aza mwana na biso soki ezokende wana en tout cas ayebaka Sila aza pe kulutu ya makasi. Azape kulutu ya makasi aza na botosi aza pe na botosi ya bakulutu likambo mosusu pe ekosala pasi epesi yo pe kanda to abatu to yaya pe akosa leki ta mosusu likambo epesi pasi mais quand même faut koyeba ndenge nini ya ko réagir quoi na bamikolo azalaka na tort vraiment te devant leki hein? Donc bien que réciproque ezala réciproque mais ezalaka pasi bakondane mokolo devant leki bakondanaka mingi ka leki. Voilà. Donc leki nanga Gomez nayebi oza mwana botosi donc vraiment moi harmonie ezalaka avec sœur na yo mais bazolobaka non soki alobi bongo eza pour batindaki pa tenga juste ka partir conseil lokola si napesi conseil wana esili ndeza komona etanga mini makambo ya non nga so komona nga etanga meko otanga makaka parce que petite sœur autaki epa alekaki epa na nga ngabena ndoki siko tono ya boye nayoki ke voilà tema bazolobaka nani peshanga moto atindaki ye bakritike mpe peshanga ke mambo balibala te mpo abanda kobima na président esobe il paraîtrait kutu ogifla ye na miso ya bato mpo azalaki likango na ye bakritike mpe na bandenge moko est-ce que bahistoire wana vraiment eza vrai te en tout cas même ye moko peshanga nanga tokokamwa soki likambo bongo même na bato bamonaki na giflaki ye bango mpe baokamwa baokamwa ndenge nini donc mpo déjà bamonaki te sikoyo baokamwa donc bato yango deja bamonaki te donc faut kopesa respect na basere na biso parce que après tout oyo bazala mpe na mibali na bango baza mpe na bavi na bango ocomprendre sauf que tosololaka bien nasololaka bien na Irsi Peshanga nasololaka bien na Sila Bisalo nasololaka bien na Belvi Kandi nasololaka bien na Gabriel nasololaka bien na Mère Bakata nasololaka mama na biso Kalunga nasololaka bien donc nga nazalaka na problème na mutu te nasololaka bien na bandeko mibali na bandeko basi ocomprendre donc bien que makambo mosusu ebele elobamaka na bakombo na biso mais jamais ata mokolo moko ata na ndoto Irsi Peshanga akomaki mwasi nanga jamais. Voilà président tokoma biso malembe na suka émission na biso mais question moko nalingaka natuna par rapport ya nga na otuna par rapport ya oyo nga namonaka yo par rapport à grandeur na yo soki otala peut-être nouvelle génération ya baartiste bazoya bajeune bazobima lelo baJérémy badécor par rapport à travail na bango ndenge ozomona bango eloko nyoko oloba na bango appréciation na par rapport à travail na bango ezala déjà na ndenge te baosala mosala na bango kitoko po evande ke yango ozomona tozosangana mpe na bango na babiloko mosusu tozotravaille na travaille déjà na décor na travaille na ye na trouva mpenza ke c'est un bon acteur aza mpenza koya bien et puis mon jeune frère Jérémy donc eza na makambo mosusu tokutani déjà na comprendre ke aza élément aza bon donc bango nyonso tout mais basalaka mosala na bango malamu mais balanda nde esprit na biso bakulutu lelo so bomoni biso ndenge torespectaka ba veshuge ba président Lombe ondima te donc baza mpe ya bakulutu na biso bave na biso Seleka Bamba ve na biso cartouche nde torespectaka bango soko ozwi mpena donc bagénération na biso bangai bandeko mosusu mpe balandi nga na nsima toza na bango presque bagénération moko Pakaloï, Vie de loin, Sai, tout le monde là. Donc ça dit entre nous déjà, tous a na moi respect, moi on a considération, moi on a on prend auto pesana, biso tout de Londres, tous a moins belé, ozomona. Donc dès to respecter ba vena biso ba mystère c'est tout. On prend dès to respecter ba vena biso ba Tito, ba vena biso ba Mbatansiala, dès to respecter bango, dès to respecter ka ba vena biso baza belé.
ozo comprendre topesaka bango mpena respect na bango bajanifai voilà président ozo comprendre topesaka bango mpena respect na bango mpenza totiaka bango na esika na bango donc bango mpe bato mpe bakosa bango te bazalaka toujours ndenge wana balinga te kokota na bamakambo moko apampamba bazala tout plus concentré na mosala basala mpena carrière na bango ta molai nasalaki sondage moko boye na bagroupe whatsapp non par rapport à acteur Esobe il a dit Esobe vidéo nini oyo bino bomona effet etekaye par rapport na kalatiti lelo etekaye pena makasi bon ba besenga ba sondage bon maintenant non yo mo ndenge mona papa ka vidéo nini o mona pena o pena et confirmant pena na milieu congolais vandi sanga pena te to vandia série nini histoire nini to sala histoire nini to scène nini événement nini na théâtre au scène nini sala to histoire moko o pe mona ka yo moko kubanda ubanda na sala nanga ba scène ebele mais so na lobi yango te bato tu baoregrete mpo bango mpe bayebi ke na olo bango scène oyo na male mamba oyo naliaka sondage réussi donc oyo naliaka ni na vase ni na vase voilà bato tu balobi ke male mamba le bambwa donc eza parmi nayebi ke so na lobi yango te bato tu baoloba mpo ani alobi wana te voilà yebi na bato nyonso bavotaki wana napesi bango mpena merci voilà tokomi na biso presque na fin président ezalaki esengo koyamba soki eza na mwa badédicace to un dernier mot soki mpo kopesa mpe baboni na biso baoyo nyonso baolanda biso basaboni na chaîne na biso esala biso mpena kitoko donc yango wana donc napesi bandeko nyonso tu balandi nga na émission ya Kérance émission moko kitoko napesi bango bambote donc Djibril Biake merci na cadre kitoko vraiment eza place moko ya bien donc nga mpenza donc nayebi ke place oyo eya mpena pepele ntango mosusu nauti nord nokomela na nga apena nasepeli nango bana mikili cadre oyo nayebisa bino ngai aza sur place nayebi bagout nde bolingaka donc c'est-à-dire Djibril Biake asali mpenza nini flat na ye na banorme epuis confort donc ya kosakana te nayebi ke mama yuyu bita ozolanda nga napesi oyo bambote ebele Corinne Bambela Yves Pamani donc napesi susu bambote ebele na Arijana Mbwila na ya James Mabiala bino nyonso tu bave Malubadu ya mama Maya Label napesi ba Didier Nzongo ba Rata Nzongo ba Gelo Nzongo ba Junior Nzongo ba BBC Nzongo famille Nzongo bimba ba Leti Nzongo donc bino nyonso tu ba oncle José Nzongo bino tout ba Ina bino nyonso napesi bino bambote ebele voilà ngabe napesi mbote na Agiston de Bundes papa na blessing napesi mbote napesi Geni Waramasamba napesi vena ngai ya Njili grand prêtre star ya Njili Gilles Vasimba oh masala nga Gilles tokoleka ndenge wana te Gilles Vasimba star ya Njili napesi mbote yayo yango wana Gilles Vasimba donc bambote ebele na mère donc mère Tania Mukoko bambote na bino yango wana mère Miss de Miss yayo yango wana Gilles Vasimba l'infinitif yayo yango wana et puis na bosani te Yeye Inkyo voilà Badolce Gabbana yango yo phénomène la beti Yeye bien à présent au sentir Genji le lobby donc voilà ouais to comme na presque na fin merci na ba bazuli ba ko Rolanda biso o ba bazuli ba vraiment ya ko tomber na chaîne na biso ce que vous pour la première fois ici n'hésitez pas à vous abonner ya ko partager ba lien na biso pourquoi pas ya ko aimer pe ko tinde la biso ali atika mutu na nga penda donc wana mutu na nga to kola na banjili kanjogo to benga ke R9 Rosidia Nyongi Rosidia Nyongi yayo yango wana et puis na bosani te le boss Gino Badol na bosani tuna jana na papa ya bastar viju na jana na papa ya bawarano yayo yango wana donc bambote bili bambote ya trou yango wana amasa na nyonso na pesi bino mbote na pesi Janer Yokabund les warriors na pesi mbote na pesi bamasa na ngatu bazwa rapena tan ya kula na petite sœur propre Laetitia Kimbota mutajira kama makambo ya flat o Lizette Kimbota bon pesi ba royal mbote te ba na famille royal bana ya king mwana roi zaka apeka roi donc ba prince nyons ba royal nyons na pesi bino mbote tozana les rois
naza honoré nana alko na babenga ndako na kolia donc ba prince ya bino yango wana na bana famille royale voilà yemo le roi apesi bino bambote. Puis nous beauté, continuez à vous abonner et ça la vidéo vraiment qui toque. Maman oh depuis les États-Unis te peux sur beauté. Merci pour la confiance, merci pour la bâton aux opé ça biso toujours continuer à ko sala musala et binonde bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko comme la biso et ko sala que tout évoluer, tout ça vraiment même moral la bino ou la chaîne la bino Chérie News Télévision. C'était un réel plaisir pour moi d'être devant vous et de vous présenter ces grands artistes qui est Ladi Esobé donc le roi du rire. Les amis vraiment on est en fond. Quant à moi je vous dis portez-vous bien, on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao.